wana démarche komi maboko kwa lukulia ingalo ngola munduki na loketo atire biso bande kondombele oyo bapele bonito yamba ya moto moka komi songolo tata bino bolobela ka bokoko kuno ko kanga biso ko kanga ngate et puis na yebi esika komi na bandi ko memae soko royaulement bakendaki po baluka bolamu ya peuple mais bakokenda kote ya bolamu ya peuple kuna mais tala ba pasteur yon songa na kotanga bakombo na bango te boyebi baleka babima ba député nani aloba ta un mot pona bolamu ya peuple mbongo wana ba défi et c'est rien que pour ya coronavirus bongo po bato balia soko balingi ba relancer bilanga po basala bilanga bakokenda suna banque mondiale point d'interrogation la preuve en est na ba quartier soka monta komi monta mbongo ba mo ba biasimbi po ba yebi ke na yawe ka ko koma monta mbongo te nomoni pasi yango ba mama wana ba bomi bandako na bango c'est-à-dire de préférence ayoka oyo soit disons pasteur na yalobi mosali na nzambe soit disons kayoko mobali na yalobi ba mama France bandi ko lobela déconfinement progressif biso pa batolobeli déconfinement progressif donc ndeko ngala balobi ba indo batanga te c'est faux moto na nzala ko simbelo côté na cerveau et ba exception nzala koke bomayo okoko sa la crise apport ya ba homme spirituel pene ya ba homme politique ezalaki po ba homme politique ba faillote ba koya te na bambeba mbote na bino banso bandeko bozwili baku ya kolanda biso na mukolo ya lelo esengo ezali makasi kokutana na bino lisusu po tokutana mwakala lelo ezali numéro ya sika ya émission pe ya sika oto yeli bino comme émission na biso ezali oyo ezali donc oyo ezali yango ni émission na biso to yeli ke boza étonné boza ko mituna ndenge nini oyo ezali oui oyo ezali pour ce qui te faire comprendre bino mwa muke eza réalité donc réalité ça la oyo likambo wana ezali so muta kufi akufi so muta zoki azoki ezate tokanisa ki azoki tokanisa ki akufi yango to tshina mukuse oyo ezali mais pona nini to yena émission oyo to yena yango parce que toyoki batu trop bosolo ya li vérité or so to lobi to analyser malamu vérité nyoso tende za la réalité to kopesa ndakisa okoki komona garçon mo ya quartier na bino na fille mo ya quartier na bino femme mariée na garçon mo bo ya quartier bazo bima nzela moko na hotel yo moni bango ndenge bazo bima oke ko beteli solo olobi bo solo olobi vérité ke na mona ki bango penza ba obima na hotel mais loko elekaki na kati hotel réalité elekaki na hotel yo yebi ba bimi nzela mo même so bakota ki nzela mo hotel tam supe bazalaki mutu na mutakendaki ko sala likambo ya kende ko sala kuna mais tam supe sika yo ke beteli solo ba bima ka ba mi bale po ngamu ko na mona bango ndenge bazo bima na hotel olobi bo solo olobi vérité molobi réalité te mais mission na biso eza esika to kobanda ko décortiquer ba réalité yango to monaki po émission oyo e banda na bokasi nyonso e banda na nguya nyonso to simba réalité na ndenge sengeli esengela ki to bengela bino oyo soki to zalaki na mboka oyo ba éveillé nde asi azwi ba diplôme nde azwi ba médaille de mérite oyo ngana zoloba journaliste oyo na période oyo azali kolo ya ba journaliste nyonso izo engagé ngai na kati émission na ngai ya oyo ezali nde to bengiseleki bino nde kondombele botale po aya kolakisa biso réalité po na nikolo oyo na monité oyo azana vérité pe réalité koleka bango mbote nde kondombele mbote ndeko na ngai ngala nzumu mbote pe na bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo molelo boni santé nana pona mai matali bokolo ngono banzoto kimia na kati ya etumba pe toze penzana nsengo ya kozala lokwa ba biangemi ya yambo ya manaka na bino pe ya yambo oyo ezali esengo pesa yo motema ya biso matondo mingi ndeko ndombele lokola bondimaki mbela na biso
solo na kati émission oyo tolobela kaka réalité ya liboso tolingi tosimba na émission oyo lokola tozwi occasion ya kozwa bino tolingi tolobela nanu confinement oyo moya sika ekoteli bato nyonso donc soki bopesani ka mbote na ndeko otuni ka boni santé loka liboso ka confinement n'importe où azala confinement na monde entier mais eloko biso tokamwe ndenge toloba kaka RDC eloko ya makasi RDC asaka na ba particularité na yemo boye ba confinement salami na monde ba confiner ba pays ba confiner ba ville to ba province mais ya biso na Congo awa décision de confinement et Zouamaki ba confiner ville de Kinshasa confinement total ba reporter ya motilelo seul confinement où ezala reporter na monde et de confinement eko salama ya commune kaka commune moko seul pays oyo est confiné ça peut te commune ya munene so donc parmi ba commune ya mike ya mwana ba confiné yango parti oyo ya munene donc ba confiné msusu 5% ya Kinshasa ka bangana ba confiné capitale yango Kinshasa et rata ba reporter to éviter so ba reporter motika et ba confiné kaka commune et puis commune pe ya muke ba confiné yango donc eloko wana esalami ke pa na biso na monde ndeka ba 1+4 pe salama ka pa na biso na monde na ndimpe teke na mboka mususu ko salama esusu donc to côté lisu na histoire na ndenge wana selon bino bozomona likambo ya confinement wana ndenge nini po elekeli bato me boko expliquer biso nini ndeko na ngai ngala émission na bino yali oyali ezali quoi ezali sika wana ba makambo nyonso bolobi popa na biso ezali te bolimbola na France balobeli confinement po yango ezali yango ezali na France Italie Chine salelaki confinement États-Unis pour réalité na bango ebalanaki na maladie ya coronavirus yango yalaki pa na bango epai na biso maladie wana yalaki te yango pe tokoki kosala ba confinement wana te mais nini esalemi tolobaka yango na bamanaka tolekaka patron akomi touché patron akufeli bana misala nyonso soko baze 18 moto na ndako naze kokenda koloba biso toza na matanga biso toza na matanga biso toza na matanga bisika baze kokenda na mabota na bango mais tango yo mwana mosala akufeli te patron koloba teke naze na matanga te bino nyonso bolo bananga te kokenda matanga po mosala pe kosala mao bon banani bopo na mibale ba kokenda kosunga ndeko na bino na matanga botwa quelque chose à contribution oye salemi lelo na Afrique yango wana ezali pa ya patron pa na biso ezali te mais esengo na biso lokwato mesana ko compatir na malheur ya patron tango France alobi confinement biso pe to kumbi mo wana confinement France alobi quarantaine biso pe to kumbi mo wana quarantaine sika pe bokomona ke tango France abandi ko lobela déconfinement progressif biso pa bato lobeli déconfinement progressif donc na motuna wana bomoni exclusivité bino moko bolobi yango na motuna bino pona mbala yambo na mokili pena depuis pandémie yango ebandi ba repousser confinement et pas na biso to tuni soko maladie yango ezalaki tango ba repoussaki confinement ba repoussaki pe maladie te ezena ngo kaka biloko yo tola ki sape ba patron na biso mikili ya poto ba impérialiste tango etushaki bino biso pe to compatisaki ndenge bino bozaki ko bimate biso pe to zaki na biso ko bimate lokwa bino kaka ndenge bino boaki na quarantaine biso pe bana misala na bino esclave na bino to zaki na quarantaine mais au-delà de tout ezene loko te awa pe loko ya lakite matondo mingi ndeko ndombele tolingaki to banano na point wana poto chape bandeko na biso oyo bazaka na kata confinement surtout na mboka ya bapaya esika confinement ezali respecté esika ba réalité wana pende vandi mingi to chabino na kata ambiance ya émission
nde tokei na motuna na biso ya mibale oyo pende esika tokovanda na kati ya kotala oyo ezali réalité na yango. Lelo tokomi komona basali ya nzambe na kati ya politique active, na kati ya politique active. Or soki tolobi totala na bonzambe oyo, surtout bango bandimela bonzambe ya bana Israël, bato bandimela Biblia, soki tokei na réalité oyo Bible elobi, tokomona ke ezalaki ya kokabwana. Politique neteni na yango, basali ya nzambe neteni na yango. Mutu mususu akoya mbangu David azalaki roi, azali mose na nzambe te. David alaki roi, asalaki plus côté politique. Pembeni na ye Samuel alaki. Abane ko interpeller ye na makambo ya nzambe, te nzambe alobi tambola boye, nzambe alobi sala boye. Donc asimba ki les deux pouvoirs te ezaki akokabwana. David na côté na ye, Samuel na côté nini azo guider. Mais lelo biso basali o ya nzambe, ole basala ba guide. Bango moko lisu bakei bakomi ba roi, bakoma ba député, bakoma ba boye, bakoma ba boye. Est-ce que réellement bazo salela bon nzambe? Po esika ngo peso bakei kuna tokoyoka pete o bazoteya, tokoyoka kaka oyo esalama kaka o peuple azomilela kaka yango ne zo salama malgré bango pe baza présent na kati ya makambo wana. Bolakisa biso nanu réalité nini ezaka na kati ya esika wana. Ndeko ngala motuna wana eza vraiment ya kufungwama epa na biso ngonga ezali matondo. Tokenda na ino kolakisa nani wana mosali na nzambe. Généralement biso wa bati biso na cerveau mosali na nzambe ezeka bato batambolaka na Biblia na sali peka te. To biso yonso au départ toze basali ya nzambe. Cordonnier mosali na nzambe, politicien mosali na nzambe, motanika kafufu mosali na nzambe, motalona kabilanga mosali na nzambe. Sika ezalaka na bato oyo bayaka ko guider branche wana ya bonzambe. Poze lokola toze na école tokotanga ba cours belé, mais ba cours d'option yali. Ndena ba cours d'option wana tambusaka mokili. Et si la science a bimi le cours d'option, il y a misala ya bato, politique et bimi le cours d'option, ou ya kokamba misala ya bato, religion bimi le cours d'option, ou ya kokamba politique et peu science. Si ka watango bolobi ba pasteur basé ko kota ba kei ko sala politique nzoka nandakisa bopesi ya David na Samuel bazaki ya kokabona moko simba ki politique azaki orienté na oyo Samuel azaki na bonzambe, mais justement pour soi-disant pasteur ya lelo yebite nini basala. Ezelo kwa montaze ko tambola na quartier yebi adresse sika zeko kendate. Ozena tango to ume na po observer ko azemo paya. Azebi tala tamo so ko ya na adresse na porte na portail po yeba esika komi avenir ze tamo so ko kebenga moto bazeko sola na to azeko kenda pa na e po se situer. Ndenge ba passer na biso bazebi tala. Bayebite basala nini. Mais nini ezeko kotisa bango na mokili ya politique, gain facile, l'argent facile. Ba mesani ba kotite po baluka changement souci ya peuple. Mais bolobaki yango akuna bateya te. Kuna bateya te. Soko réellement bakendaki po baluka bolamu ya peuple. Mais bakokenda koteya bolamu ya peuple kuna. Mais tala ba pasteur yon songa na kotanga bakombo na bango te boyebi baleka babima ba député nani aloba ta un mot pona bolamu ya peuple te okomona na ba commission ya nini bango pe baza bato bakendaka bakende ko défendre soko moi libanais moko salaki ba nini na ye justement po bakei ko lukande misolo basala ba église te po balakisa peuple wana nzambe po bango moko bayebi nzambe te. Basala ngolo kwa magablo, c'est-à-dire basé na fonds en commerce était ba utiliser Bible na mongongo kwa capital. Atangi Bible belé, adu mongongo atumbi,
et comme capital oyo yako bandako kokobengela misolo yango moni chaque dimanche tango to continue na confinement mo ndenge bakima kimba bazana seré problème somo donc kaki ba mpesa awa bato batelemeli yango sankara de kuta passant to pesi mbote na nzembo na ye atumbi bango kuna wana kimuyibi bosenga bato na confinement mbongo mais biso to lobaki yango bato wana bakoteka shute bakenda su mosala te ebele ya bandimi na bino ezeba bola mais po nini bino bozeba millionnaire boko somba ata basaki ya loso te bokabela ya bango bakenda kolia na confinement soni mais po nini salemaki ndenge wana po elakisa na mokili ke bato wana basalaka misolo na mitu ya bato l'exploitation de l'homme par l'homme batinda mate po bate ya bonzambe po bayebi bonzambe te soko réellement bato wana bazalaka na souci ya peuple message ya libération ya fumuki mbangu bato wana bangaki basadure na kati po c'est le message vrai oyo ezali koluka bolamo ya bato message ya fumukusu baye nango neleko na bangunza balobi nini bomengo ya bana ya mboka ezala ya bana mboka tata akeli likolo na seto nzambe atiaki bomengo na mabele na biso po to bénéficier na yango nzambe azalaka importé te tosambeli nzambe importé uta la nuit de temps raison pour laquelle tozali ba malheureux nzambe wana koyokaka losambo na biso te bato wana batelemi na mitu ya baeglise soko réellement bazalaki kotala bolamu ya ba peuple na bango bango pe bakomituna mituna mais po nini tolakisi soi-disant bato yo biblia tolakisi bango Jésus mais bazeko demeurer ba pauvre po okomona na l'église wana bazebe na échantillon azena 2000 fidèles na nemoko 5 babali alekisi bango bapesa témoignage mais à supposer c'est une école il y a 2000 finalistes soko 5 kaka bazwi un examen d'état oyebi ke c'est chaque moko faut ba payer école na yo donc l'église wana na bisika to komi lelo bakokaki ko evre lisusu te soko peuple azongaki conscient donc ezelembo ekolakisa na pole pa ya peuple bakendaka kosala politique po bazali na posa ya gain facile balingi bakende kuna ndenge bayokaka badepute badedwanaka biloko fele bazwaka carburant fele bazwaka soko 12 000 par mois balingi protéger ba bien balingi bakoba lisusu kozana misolo po balobaka la petit vient en mangeant te ndenge balei bambongo na l'église apeti efungwa mingo bilaka pieta te libumu efungwa mi monene koleka nde baze kokota po ya koluka misolo moto akolekisa bato bonzambe azete po bango moko bapasteur wana moto aze kodetenir bonzambe azete vraiment matondo mingi nde kondomele ndenge bozali kolakisa biso oyo ezali ndenge tolobi kombo ya émission ezali bino bandeko bouti kozwa biso boyebake émission bozwa kolanda kombo nango ezali oyo ezali donc tozwa kolakisa bato réalité et non vérité parce que vérité mosu ekoki kolobama eza nango vérité mais eza réalité te biso toye tolakisa ba réalité ndenge ndeko ndombele bauti kokundola tokotelemaka na likambo ya basali na nzambe to bapasteur nesika oyo bosukeli biso personnellement tokoki koloba na kati émission na biso oyo ezali bolobi ke soki peuple azalaki éveillé mais ba éveillé pe baza na kati ya peuple mais bango te ba décideur pour na nite ko s'adresser na bato baza ba décideur l'état oyo arozwa mikano pour lokola lelo to komi na ba oyo eloko boye sala te soki ezalaki bino nazwa mwanda kisa moke tango bolamusaka bato na émission na bino bayindo bolamuka que l'église eza malamu te ezo exploiter ba peuple mais lelo l'église ezo sangana te pour l'état alobi donc l'état soka landa message na bino ko pe ko za décision sur l'église wana e kangama lelo bakangi basali te mais tango bino bolobaka l'état alobi te l'église wana fonctionnera ne peuple akendaka parce que l'état kangi yango peuple ko forcer l'église wana sala te net lelo boye l'état alobi ke te to moni peuple mo ta telemi biso. Donc, na kati ya réalité oyo biso tozomona eza plus l'état nde mutu fa zo ba décision yango tokei na mutuna oyo tokobanda yango na likanisi pe tosusana mutuna po bino bo développer yango na kati ya oyo ezali tozana batu oyo bayebani awa basali ya nzambe minene ba prophète des nations ba archibishop ba archidic ba nyonso oyo bazali ba cardinaux et consorts ba évêques tozana basali ya nzambe ya ndenge na ndenge
Auto mona kabango na ba manifestation officielle na makambo minene ya l'état bazalaka année passée et koksika ba inane kala mingi te bazalaka tina mokonzi ya mboka na stade totiki na maboko ya nzambe ba misu basala ba déclaration nzambe azolakisa nga danger ko ya pona mokonzi ya mboka Dieu me parle na bakiti kutu koloba te bango basolaka na nzambe boye na mukolo oto komi lelo soki l'état na biso aki responsable bato wana nyonso il fallait basa na confinement forcé to résidence surveillée moko ya kiboloko parce que emonani polele ke nzamba alobaka na bango te place oto komi lelo likambo na coronavirus tozomona ki biema parler na bango te apparemment nzambe ya Bible alobaka kaka soki problème ezate soki eloko moko ezali te nde ya zoloba mais soki situation moko ekwe ya réalité alobaka te avertisaka pe te parce que ba catastrophe ya ndenge na ndenge oyo esalami soki tosala bilan na inane oyo parce que tozosimba inane oyo po inane oyo basali ya nzambe bazalaki proche mingi fara na mokonzi ya mboka ndenge nini balakisaki te ke bato nazomona mbula moko boye ezoya mpo na Bible ezalaka bongo bakomona bake baavertir mokonzi ya mboka te tosala boye tolata saki tosala boye mpo eloko boye ekoma te mais cérémonie ya monene esalama mpo avant babandaka koloba ke mboka soki ezongi na maboko ya nkolo kimi ekoti effectivement cérémonie officielle et salama et non ba représentant ba yande to mona msu na stade ba représentant te chef de l'état présent Zui Maloba azongisi mboka na maboko ya nkolo mais bazoko komona te ba catastrophe ya ndenge na ndenge lelo to komi na corona awa to moni na note moko aleka concrètement to akutana na mukonzi ya mboka po aloba ke nga na sali boye na zongisi boye moko te mais au contraire bake kutana na mokonzi ya mboka bango moko pe bazwi initiative te tansu bakota retraite baze belete o bakende ko kutana wana po ba représentera les 8 confessions religieuses bazana bango ka 8 bakoye pe ko kota retraite moko boye po ba luka solution te to moni bango na ba cash ne bango pe bazobanga na bango corona misusu pe to kutanga ba kombo te o baza basala nzambe minene pe bakufi pe suna corona yango ba yepe na concrété mais au contraire to ki bache bango ba gérer mbongo oyo batu ba banda ko pesa aide na kesa solidarité pour na corona nde ba gérer yango pour na ko kabola batu mais tout jobi total bien rôle na bango penza yango wana te bango ba sololi nini na nzambe pour na makambo yo et le kola bazaka pe na ba bien matériel contribution nini bango ba yenango to monité bo fungola biso nanu place wana oyo nini ezali na kati wana matondo lisusu ndeko na ngai esika bosimbi wana yango tolobaki peuple fois à l'éveiller po nini tolobi peuple à l'éveiller ndeko tambi bolimbisi ndeko na ngai ngala na mesana na badeba o na ndeko tambi to pesi bino mbote bele baindo to telema mbote mingi ndeko tambi esiko zolanda biso ndeko na ngai ngala tango toze kokola podwa mwasi c'est-à-dire foluka oyeba kozala ya mwasi wana eze donc moninga na yo moko fozala na infiltrer moko na ngambo na ye ayebisa yo yalingaka mingi ba proverbe yalingaka mingi ba cahier de plaisir yalingaka mingi ba fleur yalingaka mingi ba lettre te yalingaka mingi ba jobalata kwa mo ba hip hop kwa ba américain balusi chapeau na sima te yalingaka mingi ba transpire soko comprendre rôle ya mwasi wana yeli ndenge yalingelaka ndenge ba pasteur ba côté la peuple alingaka nini peuple alingaka balaka eli bala année de mariage peuple alingaka nini peuple alingaka balaka e bonheur année de bonheur mais seul yo pasteur nda yebi kaze ko kosabino lelo naza ko balisa bandakisa mibale na kopesa ndakisa ya bolingo naza ko zonga na ndakisa ba pasteur lelo mibali entre bango soko ba fandi entre bango de ba yebi objectif aza ko lingela mwasi
Petit wana tango alekaki po ezalaka petit tete biso obengaka petit petit wana tango alekaki petit yango nde mwasi yo olulaki biloko wana mibale ya nsima talo tap petit oyo apeti abomanga so okufaki nini oyo ekufisaki yo nsima wana te okei obandi koyebisa petit wana omoni na vi na ngai nazwa déception wana littérature oyo yo propose oyo ekomonisisa yo nsima wana ata okopesa 1000 proverbe ata okopesa badage masolo nyonso lokuta po eze façon yo kokotela pour mieux étrangler l'adversaire il faut l'embrasser po étrangler ye mo na nsima wana okoyela ye na badage okoyela ye na banini okomi kokosa ye moko wana bandoto yo moko sali okwa témoin ndoto moto alaka te oye na bandoto na yo nalotaki ndoto ngai na tofandi penza na mapata tomoni mpe na ndenge ba angelu baoleka na mapapu na bango bapepi biso ye pa kotuna tata sa yoka ndeko ndombela obaka ba angelu baka na mapapu te akomi ambale ulutenga na ndoto na matende molataki ba sandal mo kutu na ibite so sandal wana teka makawa nyoso wana oze ko sala yonde oyebi ke zoba wana na sa motema zoba moko na ko bamba yo wana dojo kata guruma nde ko comprendre ke yango na yelaki ndenge moko na ba pasteur basali étude ya peuple moyindo basali étude ya peuple congolais bayebi peuple congolais na pauvreté moto aze pauvre ekonsolaka motema na ye babetele masolo ya mwa bonheur bapesa ye mwa elike ke lobi akosala na quelque chose yango wana biloko bokoma komona chaque fin de l'année balekaka année oyo année de bonheur nzambe alobi na nga répété na nsima na ngai année de bonheur bango mpe balandi année de bonheur 2020 année de prospérité bango mpe balandi 2020 année de prospérité nakomi mozwi wana bato bazali kolanda mais moto amonaki te 2020 année de coronavirus moto amonaki te 2020 ba inondation kozala même chef de l'état soko ba service à sécurité ba kolanda biso il faut ba yebisa chef de l'état il faut bato wana basala osare po na mokanda wana balobi apport ya ba homme spirituel pene ya ba homme politique ezalaki po ba homme politique ba faillote ba koya te na bambeba esika ngati ya lokolo babite zila biso tokota na ino to sala mabondeli nzamba lobanini yango esalaki ke barua wana ba longa na bitumba to na etamboleli na bango mais tango yo chef de l'état yei la première des choses a changé courant de pensée à la kinine chef sortant alobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple nous sommes le descendant de Fumu Kimbangu Yakimpa Vita Muse Kabila Mbuta Lumumba ba oyo ba ali chef de l'état oyaye yandimi bato ba ali te ba justate mikanda moko bible importé mais à confier bango soi-disant ba on met dédié quelque part c'est bien bon po nini po bango basala littérature bango basala ba livre basala kozala moko oyo balobi soko leki na nzila na bango te bonheur ezete soko leki na nzila na bango te bolamu ezete soko leki na nzila na bango te réussite ezete sikawa chef de l'état aleki na nzila na bango année passée basali stade de martyr juste kaka bapesi président de la république ba assurance ba maloba ya kitoko lokola se confie na biso mboka nyonso et se confie na nzambe et pambola makana bite mboka nini kaka na ne wana inondation na Jokopunda na Kasai inondation na Sud Ubangi na Nord Ubangi inondation na Bandundu na Congo central awa na Kinshasa tozalaka so na plus de 47 morts na ngambo ya est kuna ba masina bakimbateke ba riflare kuna chef de l'état akokai komona bon Satan a dominé bango rapidement pour c'est que Satan a kangaki déjà piège oyo avant biso to sangana na stade de martyr tondimi Satan gagné bango to pusani awa basali lisusu losambo président de la république auti na siège ya Nations Unies kuna sika kendaki ko kumisa Israël tango ba yawo lisusu inondation mosusu ndenge tozeko lo babwe bandeko baseko kufa lisusu na Uvira chef de l'état
mais wana kaka ba inondation mais to wana ba inondation ba déraillement salamaki ba bis ba naufrage yalaki ba makambo belé yalaki to kufi pe mo mingi belé na acteur nyonso na ba secteur nyonso ba kufa yalaki to yebite kufa yango ezalaki lipamboli esangisaki ba pasteur na stade to ba pasteur wana ba kende ko luka peuple à vivre lelo mboka etelemi toze stationné o ezali que mboka etelemi dollar yango wana 18 ebandi komata mboka etelemi bato ya nzala lelo koloba te c'est vrai to akana nzala to uti nango kala mais komi eki ba pasteur tango toze ko kota na neo tango base ko assurer président que yesu akosala yesu ngo assuraki bango coronavirus c'est regrettable au moins sika to uti tango yo balobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple tozaki descendance à Fumo Kimbangu ya yaki mpavita yango wana totika nyongote na FMI République démocratique à Congo atika nyongote a organisé l'élection na fond propre ya mboka mais tala na bokonzo ba pesi na maboko ya Yesu lobi wana touti ko defa 363 millions na FMI sans compter bambongo mosusu mboka nini edefa mbongo na FMI babunga niongo nini ya FMI esila ba président bakendaka batika ka banyongo mais yango na lobaki soko peuple bazé veiller na bango peuple na bango ba dirigeant lokwa ba utaka na kati ya peuple toze ko tanga bango peuple c'est le moment baloba mosala oyo etamboleli oyo toko confie ngo be na milimo ya bankoko na biso bolimbisi ndeko ndobele bozokoba to beta mwa sete muke ne sika bolobi ya ba FMI na nini soki bandeko bazongisi makanisi mwa kala bakoyoka to alaka na momo bandeko loba ma mingi na ba formation PPTE to agina kata programme wana pays pauvre et très endetté lelo makamba PPTE wana esila régime ya kale sisa yango po lelo yo ezali kaka kale alaki mabe mais soki ezalaki mabe PPT wana silaki ndenge nini mais wana eza sujet lelo te wana tobwaki kaka po tolakisaka bino ba réalité po soki réalité ezalaki ndenge boyokaka na bato balobaka vérité nde PPT etonga tolongwa na catégorie wana te bokoki kokoba ndeko nanga na sepeli na enrichissement wana bosali soko ba journaliste yonso bako concevoir ba émission po ebunda elongola baindo na gouffre wana oyo basé nango ekozala malamu. On a l'impression déontologie journalistique bato balobela kango na sens contraire, c'est-à-dire au kokite ko dénoncer bato basé ko préférer jalelo ayamba musicien pour musicien ko kiape sa pantalon te tango ezeko zika ndako ezeko zika moto nyonso s'immobiliser oya ko jwa bidon oya ko jwa cantine oya ko jwa kopo oya ko jwa zelo to sopa mai to sopa zelo poto luka ko batela itenyo na nutumba mite. Est-ce que lelo na bango ba me politique po bango ba yebi PTT wana ba yebi yango malamu bango ba yebi ke tozalaka deuxième pays le plus pauvre après Yémen bango ba yebi ba mécanisme nini ezali sabiso deuxième pays le plus pauvre wana mais tango balekaka na média na ba mission oyo soit disait ça koloba solo soit disait ça koloba vérité nini balobaka opposition na majorité batiki réalité oyo basé comme mabiso na ba distraction politique caméré akosala boye akobimate soko basambisiete akosala condamné président Félix akokia dissoudre parlement kobimela kuna te bolamu ya peuple caméra azalaki awa directeur ya cabinet bakisaki nini na sani ya petit peuple asali awa soko mbula mobimba na ndambo directeur ya cabinet afa bakangai bakisaki nini te esika bolamu ya peuple ezali yango te sika bazali komema bango ezali kaka na kozonga lelo mingi na bandakisa ya bolimbi bolimbisi bokokoba penza bolimbisi esika wana nakoki kolekisa yango boye te mpo awa toza mpona tolakisa baréalité esika bosimbi likambo ya ndeko kamere tolakisa nde réalité moko na bandeko
mingi eza kolobama lelo toyoki discours wana na état de droit mususu batata mikolo misusu ba juriste misusu ba grand politicien to komi ko vivre état de droit mais phrase wana ezolobama kaka depuis Camere bazana nous na détention provisoire papa na biso Vital Camere mais ce qui eza bongo que état de droit bandi po bakangi directeur à cabinet à président mais aliwa. Mais plus grave, l'État y est officiellement à sali sport. Oyo, pour l'état des droits, oyo zo bala na ke na likambu bakangi Camere. Peut-être toujours ça la confusion. Droit oyo biso toujours lobela. Parce que droit wana eza ko kata na mukuse, eza droit de vie. Eza droit de vie, ne bakati na mukuse droit. Eza droit oyo ya bon moyi ya batu. Tant toujours le droit oyo ya justice ke batu bakei ko samba likambu moko songolo soki justice asa likambu yango wana te état de droit oyo ya batu basali faculté de droit état de droit oyo biso toujours lobela ezali mutu ye nanu asakite na ba devoir na ye l'état tcha ba mécanisme eux ko permettre ye asakite na ba devoir na ye. Et puis, il y a bénéficié de la droit na ye ndenge to mona yango na mikili mususu. Lelo, nous avons envié social et à France. Est-ce que social et à France est un malamu po bakangi ba ancien dirigeant to bakangi ba dirigeant to bakangi ba nini? Non, ils ont ensemble ba mécanisme. Lelo ba tubasana ba kuwana ba maite, ba nzele zate, eloko moko te zali. Siko ata bakangi mutu moko boye. Est-ce que yangwana état de droit? Neti boye na minute oyo bakangami échanger neti nini siko soki liboso état de droit ezalaki te siko o nyonso bino ba juriste bosalaki avant même na élection oyo ka ndenge lekaki ki bo proclamer mukonza mboka ye wana bimi o bosalaki liboso ezalaki droit to ezalaki nini toujours me mabino kana ba réalité boko ko bana bino ndeko na ngai tolobela na ino ata état de justice ango ya moto ke na état de droit si matoko zonga na ndakisa tolinga to pesa soko tolobela justice est comme équitable pour bakangi papa Vital Camere chef de l'état oya sana no présumé innocent pendant ba condamné yete dans je veux retika na bango et que ça la regrettable to mona de toutes les couleurs na mboka oyo mais lelo to zena bateau tel lelo na prison makala wana bazé condamné ba sambate bazé ko sala 5 ans 4 ans en prison. Lelo, est-ce que riche et pauvre na justice à lelo bazé na droit ko sam. To uti ko mona makambo ya ba sextapa wa ndenge lekeli. Moto agi na raison combinatoire. Par rapport à ma appartenance mogo oya zalaka soko influent sur oyo na oyo na oyo na oyo. Te arrestation jusqu'à présent il y a du cas chef de l'état il y a ngote to kokumisela état de droit. Te c'est vrai ne songanti la balobaka to senga na un état de devoir pour ya kobota ba droit. Mais na kuna te na kokangana no te na kokangate to lingaki to pesa ndakisa lelo na mokili ya ba mure basi balingaka mobali azeko ya tia super black na ba favori ba décorer ba favori ba kitisa kango ba tia kango soko zazu ba tia kango zazu na tongo abeti yango brosse elali azui keche ata ya monene ezaka shute akokia gumba veste mobimba tina kacha keche wana démarche komi maboko kwa lukulia ingalo la munduki na loketo atire wana basi amoni mobali nde ye wana mais na mobali musoze ko yako ebisa mwasi ayekaka ndenge bandeko ndombele ba yaka boye ndenge kulutu nanga Jean Kubala yaka vraiment na kan estime mingi na kulutu nanga wana très simple Kongola latisaka nzoto mayibi ko latisa cerveau te biso zena mokili oyo moto fa latisa cerveau soko moto ngo yeneti ndeko ndombele boye to bongisa bo moyi vraiment to lukesika comme mega kutu ko bimisali quantité to bandolo na hata matembele atuka soka zena na parasole ko buka na motu na yo akobosa na ke mwasi fa respecter mobali mwasa lingi mobali ayele langage nini petit yo ne wana tano bala yo
Obi ga ngano na préféré to vivre po ba teinture na yo ebeba. Photo boule to kota na biso ba mikili to sala faire na biso netori. Wana mobali. Omoni mobali azeko ya bino ngana zeko kanisa na kota likelemba moko so na teki na boka likelemba moko na kolia mitumi balemba la moko to kosomba ata terrain na biso ata to kokota na note to tia mo ba soso mabata soko ba pusani ngana ga oteka ngwata na wenze oena mwelimo ya bakali oyei ko freiner mwana mwasi wana ndenge moko ezena ba homme politique na biso ndeko na ngala lelo na zena plateau na bino ya oyo ezali réalité bato ba uti ko kufa nzalawa mama Olive mokili finga ke mankaka du respect une femme de cœur ngana lobakata soko lingaka mbolo kote atoli akambolo kote koboya teke mbolo ko akambambo atolingaka mama Olive te ozena tendance contraire au na parti politique oyo e combataka mobali na ye mendima motema ya mwana mwasi wana na ba chef de l'état yonso baleka na ko se permettre ko bana mokili mama wana ko kiazala la selle telelo soka ko yana bileko ze ko ya mete sika to zelelo mama wana azela selle na ino auti ko pikola bilanga na yeso ko 100 hectares na mikolo wana ya soi-disant confinement manqué nzale kotaki mama wana joyi pondo ebi awa mo piko ya pondo komaki 7 mai le franc 4.5 $, mo piko ya pondo o ezalaka soko 500 francs soko 0,5 $, mais komaki 4.5 $. Mais mama wana yei na pondu atina prix bas azongishango na prix ya 500 mais tala mo piku ata boze 8 na ndako kokoka bino mama wana buki tomata mbuma mama wana abuki soko biloko ya ndenge na ndenge ba pomme basali fufu yonso masango na ferme na ye adui ba soso soko tozalaki na mokili ya bato ya investissement mama Olive asalaki bilanga ministre agriculture azena bilanga ba député bazena bilanga nzale kokota te mais salami neteni moko kaka couple moko mwasi azena bilanga mobali azena bilanga po nini bayebi peuple congolais baze mwasi wana oyo alingaka mobali alaka epoto yango bakosaka bino état de droit état de nini te tozena nzala ifale baloba na biso état de kolia tolongwa na nzala tolia soko lei te okozala na makanisi te libumu ya nzala yaka na matoi te soko yaka na matoi te rien que na nzala oyo kaka peuple akolaka nango ediminaka capacité intellectuelle eze kokitisa bato capacité ya résonance bato bakoma na baraisonnement faible bato bakoma na difficulté ya lecture ndeko ngala balobi bayindo batangaka te c'est faux moto na nzala kosimbela oko te na cerveau ebakisa biso nzala ekoki eboma yo okoki osala crise oyo babaka funa nzala nzala tellement eleki bato balemba kotanga afandaka nzala journée mobimba po ya kolia na poko elakisi ke journée mobimba koki asimba livre te ekomi ezaleli ekomi répété lelo nzala kotanga te lobi culture yango mpe ekimi ezalaki na bato bayaki kotanga eki na bato bayaki kotanga lelo bakontina biso bamemi bato mpe kaka na mokili ya makanisi mobali ayaki kolinga mwasi tokosala vie tokokenda mikili ya poto ayebi meme mpe sika ambassade ya mboka wana azekolaka mwasi ezalaka ayebi meme pa ministère des affaires étrangères esika passeport ebimelaka ayebi meme pa prix ya passeport oyo aye moko malaki mwasi wana yo ntango kaka makambo ekofanda mais c'est normal il faut alaka tout est possible à celui qui croit mais combien bacroya bamona possibilité yango oyo te bamemaki président de la république na croyance mboke kobonga lokolo yeye pa na biso toze kokenda na 2 ans so de mouton na ino esili te yango ezali kokangisa bato bato bazoi nano ntango ya kose prépare te coronavirus soi-disant ata bagreffe kogreffe te elelo soko toze na bavisionnaire il faut ba comprendre que mboka ezali kokenda mabe ndenge kaka badedi ya mboka na kombo ya yesu debi ya malédiction ya mboka oyo donc totala esika touti esika tokomi mpe esika tozali kokenda soko nzela oyo tomoni lokwa tozali neno na 2e année nzela oyo tozali kokenda ezali mabe c'est le moment to reculer vutuka fana mpambu vidila tozonga na ino kaka
kaka peine une année tobandi ko defa ba 360 millions bongo lobby bongo poto organiser ba élection na 2023 et ko sala ndenge nini bongo ya uti wana afuti na banyongwa mobutu alongoli mboka na pauvreté na lisa ba pays pauvre asala ki mécanisme nini abata maki na nzambe nini mokolo moko ba passer ba sambelela kete ya lobaki le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Ah bon? Eh abakisa ki nini abakisa ki nous sommes les descendants de Yabanani ya Kipafita Yabanani ya Fumu Kimbangu Yabanani ya Mbuta Lumumba ya Muze Kabila bato wana basala nini ingeta bato wana basaki bato babundelaka bolamu ya baindo. Oh mais oui politique wana telelo moto alandaka yango te tozonga na ino tolanda politique wana bokomona ke tant mosuto ko defa lisute mais le quoi déjà ne bandeli et rien que ba souligner mbongo wana ba défi et c'est rien que pour ya coronavirus bongo po bato balia soko balingi ba relancer bilanga po basala bilanga ba organisation na banque mondiale point d'interrogation matondo mingi ndeko ndombele bomoni ke binomo bomoni ke tayena torte pour une émission na biso to yamba penza ndeko ndombele ndenge bazo l'acception réalité en face donc bazo l'acception na oyo ezali nde ya moto le kana mutuna mususu to koyiba nanu moi ba point mi bale bo simbi na intervention na bino ya suka likambu ya bilanga na bamboka misusu ba grand prêtre na bango ezande basali bilanga ba fermier na bango do ba famille ekenda kombo oyo par exemple o famille soki de Bovier soki famille de Bouar donc famille wana banda na koko na bango ti bakita basala ba bilanga ya minene o esala ke bazala ba entrepôt ya minene e boti basali makamba minene ne kombo a famille na bango eke kombo mais biso awa so kombo ekei il faut ba ke muta ambiance muta ba musicien ba tumsu ba koma ba député ba koma ba responsable politique et ça t'es pas ça que le mot qu'on a peuple mais pour muta ba musicien comme j'ai baraki ba bois qui tourne à ko azana facilité ko bimisa so ba $50,000 ba $20,000 ko pesa un musicien et to rappeler réalité moro bilanga o to mona relé sarabato et ça ba petit peuple mutazo ke sal sa biso to ça sera ba bilanga mikolo ko ya bo mona ba image tam sous fond à $300 on négocier ma belle kuna o louer na $50 50 mususu tracteur yé soit batu moi ba café na bana nini ba leki basali o mfetika lo sobi ba semence na bato ba kengela rakuna mais yango ne zo bimisa biloko ezoya o to ka ba commerçant wana mutazana fond ya soki $5,000 na ba bilanga baza penzate mais comment se fait-il que batu na ba concert ba dépenser ka ba 2,000 ba 10,000 ba 100,000 pour na nini te bocha yango mabele ezo tula nango awa tojuka muke Congo central pour totanga na Congo mobimba te ba kombo nyoso ekenda ba grand prêtre bilanga na bango eza wapi basala nini eza ba réalité oyo il faut que yango ni to koma kotala en face pamba te to okaki déjà mbela ya moto oyo atalisaka bato réalité nesongi andila balobaki après makambu oyo nzale kuya priorité faut ça la bilanga bosi bokoti na makambo yango toujours bolobeli pe likambo ya saut de mouton surtout beta moi c'était par rapport à la réalité eza mabete toyoki autant de millions oyo ekei na likambo saut de mouton wana mais lelo soki saut de mouton wana sili sur les to sera combien 80 millions d'habitants oh toi la gao soit disant 85 oh toi la gao tu peux peut-être recensement ça sur les 85 millions surtout j'ai vu la Kinshasa à 10 millions tu as 10 millions 13 millions quelque chose l'euro moya bongo combien va bénéficier na yango va sentir impact ya so de mouton te za te biloko ndenge zalaka ke mundela misela nzela na ye matadi Kinshasa asalina ya train na ya mutuka po akotisa biloko na ye ya mabe awa abimisa o ya mutuya ekendaka na mboka na ye ezali na ona bénéfice ya ba congolais te baso de mouton ezali na biloko moko te epesa kaka visibilité moko boye na bapaya moso ba j'ai construit chez moi mais nazomona penza na impact direct na ngote même ce que s'il pour comme apenda changement te en même en termes de pourcentage ya bateau et quoi atteindre
Or ceux qui m'ont orienté dans le secteur msusu to sentir impact dans ma casse biso total sa réalité neto leki na point oyo lelo toujours proclamé officiellement na kati ya émission oyo nzambe oyo batu misusu batutela katolo baza na liberté na bango ya kotutela etolo nga pe naza na liberté na nga ya kotutela etolo te. Yahweh, les pieds d'Israël, éternel des armées, oh batubotu te la katolo. Les lobbies sont officiellement la premier numéro et émission na biso ya réalité. Tant que tali réalité na mokilito proclamer les dieux les plus faibles de l'humanité. Azata na nguya mon côté. Na ebi ke pesi bino ba vertige jusqu'à bozali na ndako. Mais biso tokenaka na réalité tolobaka o ezali o ezate tolobate pona nini tolobi aza le dieu le plus faible bino nyonso bato bondimela ye muto ko contredire nga azate soki bokomi na problème o eleki bino bokimaka vers yete bokomi kokima vers makamususu place faiblesse na ye monani yango wana lelo toza likambo ya coronavirus tomonaki ezala basango ezala ba pasteur bango bato ya les pieds d'Israël tomoni te basala eloko moko boye par rapport ya les pieds d'Israël po likambo ya corona esila. Mais bakomi kozela ba équipe ya ba riposte bakomi kozela ba scientifique ndé bazo travailler kuna mais tout moni bango bake kokota ndé na makambo soki ya gestion ya ba don oyo batu bakopesa est-ce que ba don wana yango ndé ko silisa likambo te faiblesse po aza le tout puissant pona ni koloba na le tout puissant te qui tala likambo yo tozwa réponse tolongo na likambo coronavirus tozongi na bato individuellement mutu mwana zobela makasi soki esimite okoyoka eloko oyo tozwi bakaya ba maladi misusu bakibeka ba biloko misusu okoyoka oyo bokende kosalisa na bokoko mais bonzambe na bino wana e diabolisaka bokoko eninga bokoko te bondimaka kutimi te na mateya mais so bokomi na kote bosuki likambo tozonga na bokoko kaka bato bondimela nzambe ya Israël soi-disant les tout puissants au biso to proclamer les plus faibles soko ozwi kumoko boye soit obungisi mbongo ebele tozakotala bato na Molière bazoki n'est pas mutu moko boye azali kotia bato soki kopo bato wana majorité eza ba chrétien mais soki abungisi mbongo likambo nini po vérité bima aokene église te bake koluka mutu moko pembeni na dehors ya dieu d'Israël soki pe bakufeli ba famille wana chrétien oyo batia kondima epai ya Yahweh bakufeli me liwana bamona ngo suspect okoyoko tokota nona bamboka na bakati kati kuna tokendo talisa kaka batu wano bandimela ondiepe nzambango zaka nzambe ya bato ase ya ba pauvre nde bandimela kaye soki amekika komata soit na succès soit azwi mbongo soit azwi poste politique okoyoka komulanda batu ya bokoko to ya makambo mususu bolukilanga protection balobina mikangisa nzoto oh mais yo kendaka messe yo kendaka église oke pa sangwa kanga ote pona nini oke pa pasteur kanga ote pona nini les dieux le plus faible ya moto linga kito kana lo tozana ndeko ndombele awa atalisa no réalité likambo wana ke ndenge nini nzambe ya bible so ekomi devant likambo moko boye fara akokaka te komo luka intervention makambo mususu ndeko na ngai ngala nasepeli na teme ya émission na yo oyo ezali
c'est-à-dire lisolo ya Yahweh zeo ezali te ezali nango te yango wana bino moko bo épinglé biloko mike awa na kombo ya Yahweh akomisaka moto mbongo te. La preuve en est na ba quartier soka moto akomi moto mbongo ba mo ba bia simbi po ba yebi ke na Yahweh ka ko koma moto mbongo te. Okolo bananga musicien chrétien moko zena niveau kofi. Okolo bananga musicien chrétien moko sambela ka Yahweh abeta ba musique ya Yahweh azala na niveau ya Yahweh bolimbisi ndeko ndombele na yiba mukene ne sikana na sepeli makasi. Tokotal c'est une réalité pour moi que Yahweh a ça la rateka ni sika ba musicien de kondombe la simbi na kama point oyo mingi ndenge botangi ba ndeko Koffi Olomide ba Wera ba Jibe oyo musicien mukili oyo basaka critiquer na bato ya Bible oyo basaka critiquer na bato ya Yahweh mais ceux qui ba jouer contrat ya voyage banda na yemoko na bayembi ti na mutambunda na mutalokole na ngongi bako voyager ba 20-30 personnes bake poto bake kobeta mais bango bato satana basaleli makambo wana mais bola kisabiso film ya musicien chrétien moko oyo a vu orchestre ne bango so bake poto ezate so ka vu contrat akesa la playback mais alie mbongo ya orchestre ameni bangulu donc asali escroquerie na kimuyibi ya mbongo. Donc Yahweh est capable de repérer mbongo te. Bota la réalité en face au bota la raté. De konanga ngala ngaki na koma tebisika wana yonso. Esalika malamu lokwa bomelekeli yango. Musicien ni nyayemba ka Yahweh zena niveau ya Jube piano. Azate. Musicien ni nyayemba ka Yahweh zena na niveau ya Falito faire to fabrication. Même na ba texte na bango, même en écriture. Yahweh, bon, c'est tout à fait normal. Au monde en la Genèse, Jacob a kangai soko ketchenge moko banda bututi tongo. Nzamba sengi pardon. Ayebisi Jacob a biti kangai tongo ngeta na bato bakoya ko mona ngai. Jacob a bina ko tikote soko lobi na ngate ozenani. Botala nano ba histoire ndenge wana. Ça montre déjà Yahweh ngwa c'est eze makambo yali na ngote. Tolo ba makambo o ezali. Omoni Yahweh ndenge na sepeli po bolobi yango. C'est un Dieu très pauvre. C'est un Dieu très faible. Yango même na tango ya boumba zeko bana bana Israël depuis les Égyptiens. Donc yemo nzambe yo atinda ka moyibi mais soko ebaki ase nzambe tout puissant. Mais il fallait bana babima ke ndaokelela bango ba ore mosusu, asalela bango ba diamant mosusu. Malobi soko kangami ndako. Ne Égyptien oyo azena bomengo bobima maboko pambate bosengango bokosa lokwa bokosalela bokimana yango dépouiller verbe wana dépouillement ezeko yiba me ba bongisi yango mwa moke donc koyiba na mwa valeur to ebite soko koyiba ezaka na basonse mibale lelo bandeko balandi basimba makambo tozeko loba lelo basimba makambo bolobelo ko moko trop capital tango mabote kufelaka il faut totambola ata bazena pasteur na libota na bango poko mona pasteur azemo tazeko apuye bango liwo na monya ngo pete botambola mais yeyo kinde soni poye azena ligablo o baka kotile mabonza po kimisa ba cliente bino bokenda botambola te bato wana ba yebi que Yahweh asalaka te yango tango bakomaka na ba situation difficile bakeko luka solution et pas mosusu bato bango ba incriminaka musique mondaine, musique soko terme nini balobaka. Okomona lelo na l'église, référence banana guitare solo. Drum, clavier, chorégraphie. Lelo kutu pena chorégraphie et comme soko ndenge nini, référence na musique wana profane. Ose koyoka clavier mosusu obi o clavier zaiko ya 89. Oyo ki clavier mosusu obi mais oyo wenge. Yahweh inspira quand même pas. Yahweh apambola quand même pas. Yahweh a élevé quand même pas. To pese exemple là, moto yonso soka komi na mbongo, okaka komi akota ba science. Soka komi ka motambo, wana feza la simba. Bolobaki yawo. Ba député ba seko kenda ko luka protection. Biso bande kondombele oyo ba pele bonito yamba. Ya moto moka komi songolo tabino bolobela ka bokoko. Kuno ko kanga biso, ko kanga ngate. Et puis na yebi esika komi na bandiko memae. Nakanga onga na soda te na sena monduki te na lobeli kuna te olobeli ndenge nini
te soko mo eloko nini zala pole ote moni niveau to komi nzoka bilo pe bozoka bapela ngo mais na zemo to na lobelaka boko na zemo to na lobelaka boko ope bato mosu bakosaka bango zwa soko singa nyembekese zwa soko neloko nini banda kola to mona moto komi esclave avala ta pantalon lingite mwasi atala po fwa kanga mbekeseke na loketo te yawa salaka te esika to komi na makambo yonso ezali komonana na mokili lelo yango tolobi peuple azala éveillé mwasi wana bakosaki na ba proverbe te mobali ayebi eloko ayelaki fere yo sika wa yo tango moni ekomi kaka okomi punda na ye amelela yo wiri ntiru bakili furi mabe atiela yo nkoro mabe azongisa comprendre que moto yo masolo ayaki nango ezelo kuta ayaki nde ko exploiter ngarandaki nzoto joie décision ndenge moko ba peuple oyo baze kolanda biso bandeko baze kolanda biso ba comprendre que christianisme yaki ko appauvrir peuple noir bayaki ko esclavagiser biso l'exploitation de l'homme par l'homme ba pasteur basé oyo basé ko représenter to ko reproduire exactement oyo mondele alingaki basala akozwa misolo po kaka atali intérêt individuel et intérêt égoïste yo petit peuple yo nde sika wa banda ko fanda na tima bonza pendant combien de temps ingetanga na kendeki na twaki mosala ngamoko l'église to sa babola boni nzambe nini wana sala na individualité te nzamba sala na collectif matondo mingi ndeko ndombele tokomi kopusa suka ya numéro na biso ya lelo nakanisi bandeko bo comprendre philosophie et mission na biso awe ezali tozo simba oyo ezali donc tozo lobe la réalité pe boko yoka ba réalité ya ndenge na kati ya émission oyo kasi tokoloba mwa muke na esika ndeko ndombele basukiseli eza na musicien chrétien moko abimaka buntu amayele na batu nyonso on dirait pe grand leader na bango totanga kombo na ete metango na kolimbola réalité pour comprendre bidu mo botanga kombo eza intel boka réalité oyo musicien wana bima mutu amayele po aya koloba na batu o eza na ba service moko songolo eya kaka na retard na makambo ba pompier ba kaka na retard ndako ese zikaki ambulance eya kaka na retard mutasha komi grave to mutu akufi neloko musu ya suka alobaka wana atanga biloko misato ye musicien wana batu bakumisaka batu telake tolo mutu amayele nzoka peuple so qui conscient tali réalité ngatuna ba service ya tangi ezala ba pompier ezala so ya ba ambulancier na moko mususu ezo ki manga wana o ya tanga na nzembo na ye eza ba service de prévention to eza ba service d'intervention au mona wapi intervention eya likamwesana esalamite moto kufita so ba cercueil to lokolo ebi un jour okufa o misombeli cercueil te yango to lobaki awa yawe inspiraka te donc soko kaka balobi bazalisi oyo bakanisi ebimi lokola bibuele ba brebi ba mesana na amen openza moto mayele surtout basi omona ba mama nde bakumisaka ye papa na mayele aloba ya solo ba kaka na retard nomoni pasi yango ba mama wana babomi bandako na bango c'est-à-dire de préférence ayoka oyo soit disons pasteur na yalobi mosali na nzambe soit disons kayoko mobali na yalobi ba mama wana la muki na tongo akei culte matinal akei yango na 6 heures faut tikala kuna bo intercéder moto moso yaki na motu pasi azongi 10 heures 10 heures wana nano sokolité s'il vous plaît nano sokolité tango ye ameki kosala mosala te 12 heures 13 heures nano sokolité tango zeko sokola 14 heures ezepo kenda culte journée culte d'intercession tango nina s'occuper na bana tango nina s'occuper na mobali lelo mabala e comme le quoi cop mabala e comme le quoi eloko moko esangi nango tina bato balingani bayebite pourquoi balingani bato babalani bayebite pourquoi babalani cause babiloko tokokota yango ba réalité wana nyonso tokokota na ba numéro ya émission po ezali e kaka na côté ya ba mama po
poto lo ba 100% te mais 98% pe ya basi oyo ba champion na kolongola zemi kaka bango lisusu basi ya ba christianisme ba sœur en Christ ezemi musu bazolongola en complicité na ba pasteur pour pasteur mutu auteur na yango mais to koma wana to komi na suka ndeko ndombele so boko bakisa mwa liloba pour une émission ya lelo liloba ya bokabwani pe bopesi numéro na bino contact po to yebi ete bwana bwaka nango bato bele basaka na posa ya kokota en contact na bino matondo lisusu ndeko na ngai ngala na ndenge bopesi nga opportunité nazala lokwa motu mobanda ya manaka na bino oyo ezali to sepeli na philosophie soko ba journaliste soko tokosalela mosala oyo na boye tokola musali susu turuku ya bato oyo bazeko ya kolala ebele pe bakangami na christianisme wana po na ino bayebite makambo oyo kelo kaka sese po bazepe ya la recherche ya vrai Dieu tango mosusu sima ya kolanda biso tango bakoyoka maye mazali nde bako comprendre que oyo bango bakanisaka ezali nzoko ezalaka te moi moketo ko interpeller bandeko batira bino ba clair na ba biblia ba antichrist bakoya bakosala boy mais botangaka yango malamu te baloba ba oyo bakobenga bino Yesu azali awa boya Yesu azali awa Yesu akozala kuna te biso bayindo tozena couleur na biso ya loposo tozena bankota na biso culture na biso tradition na biso ba coutume na biso tozena nkota na biso tozena kozala na biso tobota na kapebe biso na biso moyindo abotaka loposo pembe te kozala te lokola bolole moko alobai na nga bongo ndundu kozala bolole wana te kotuna pe motuna wana te pe ko bimiso bolole wana yebake moyindo abotaka moyindo nzambe akeli likolo na se tata mokeli ndali ngaka tozala bayindo atilaka biso maye ya biso me yeba tofanda mituna po nini yo yebi kozala na yo te historique na yo yebi te ndeko ndombele na plateau alobeli ya kimpavita alobeli mfumu kimbangu ya vita kanga neko dimpwangu bakombo ezemike po nini yo yebi yango te po nini kaka yo fo yeba Abraham Jacob Isaac po nini yo atotangi soko ke epai na bango bandimaka yo te po nini yo fozala kaka mwana mosala na bango mondela talalaka libanda na poto soka ye na felika fa koma patron na étiquette akoyela te amati na avion okobenga expatrié yo soko ke epai na bango réfugié mituna wana soko bokotuna ekofongola bino eloko moko na cerveau po na balingi bajwa biso po ya mituna babengi biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 wanande tokoki kopusa masolo etandeze ngonga yonso tokolobaka te mituna na bino metolobi soko likambo kaka esilikisi yo yeboze na 2 to 1% ya conscience po moto azali na 3% ya conscience na makambo yonso tolobi awa na oyo ezali okosilika te po yango nde ezalaka matondo mingi ndeko ndombele na kanisi bandeko basepeli makasi tozongisi pena botondi ndenge bozwi temps na bino malgré ba multiples occupations oyo bozalaka na yango mais bondimaki koya kozwa na biso ngonga oyo tozwi mpona kotatisa bandeko ba réalité na kati émission na biso oyo ezali na bino pe bandeko oyo ezali numéro ya liboso ba suggestion na bino toza nango besoin ba remarque na bino toza nango besoin po toyeba ndenge nini tokokende na kotalisa bandeko réalité oyo ezali po tozomona bato bazoloba ba vérité bosolo ezoloba mana yango kasi bato bazoloba oyo ezali te likambo ndenge ezaleli ezoloba mate yango wana biso tokoti na émission oyo po tolakisaka bino réalité butu moi po bobanda comprendre kolongola ba zone d'ombre na bisika oyo ezali bomona pena polele ke te likambo ezande boye tango salamaki boye ezalaki boye donc tokomi na biso na suka tozongisi batondi mingi na ndeko kwaku oyo bazali na biso na nsima ya caméra mpe na ndeko pyramide luzadio oyo bazali na biso na réalisation mpo na nini te na assistance toyaki na cordon kivuya mpe les grands futurs journalistes Nteko Ntimba ndenge adiankota tobosani te kaka lwila kimia nzambe ezala bino na mabota na bino nde tokutani na manaka oyo ezali koya.